Les gens qui funda Eliane basé belé. Bato bazo funda e basé belé. Mais na bato bazo funda e wana musantu nazo munaita. Non, biso nous tu vas battre ensemble. Tous en tendance à communiquer ça. Ici, nous ne voulons pas tout diaboliser bateau. Mais ici, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, il y a un qui n'a parqué. Tant que n'a parqué, parqué à la banquette. Tant que parqué à la banquette, tout qui parqué à la moussana. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Ya Brigitte Nalula Niyo Kimbekile musanga na wako achaba mulombo Uji wako dukunda lukwivila kulelu Wako mwena tulanda lufetu Itaba wako kenda kampe mamunya Kwenu kampe makota kaya kabwela mujibwa Bako myabye Martina ufika kamba magunzo abanga la chanda Kapalo wawile maya mpoko lukena mwabe wanye Dishe wambuye Chondo ani vinadila shinga yanyo Eishabana wanyo Ngandingi manga yani wabanga la chanda Kimema sesile wabachibangu Kuseku ngani wanyu wasanga ni jimba jani Véronique Chibui Kwandubia Katene Bienvenue dans votre émission de la semaine, Police des Stars, une émission d'analyse et critique. J'ai le réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, encore une fois pour suivre cette émission. Merci à tout le monde, Obo s'abonner. Le but dans 2 semaines, à Wato, qui a 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, merci à merci à abonnés sur Oyo Basabona, na site Oyo. Donc un grand merci à vous, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'un de maîtres, il y a Eliane Bafeno. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Dossier on est bloqué à niveau Nini. Et puis qui bloque dossier en question pour que le lot et tout le monde qui maramoui que il y a Évêque Mukuna qui moi le mbangu, tout le monde il y a ndeko Evelyne Likunda qui moi le mbangu, mais kasi ya ndeko nabiso Eliane Bafeno et ça kaka bloqué donc on comprend qu'est-ce qui se passe réellement. Na yango na lukina ya mbelabino maître l'un de maître il y a Eliane à quoi s'est présenté Yemoko avant de continuer monsieur maître d'après sur Mbote. Mbote ndeko journaliste. Sangonini. Zambazo Sala. Maître Lelo to yambiyo pour me camper ko éclaircir batu bana mboka ba komituna jusqu'à prison Lelo ba ko funda babi Eliane akimaki mususu ba ko ba ke Eliane bakangie muyibi Eliane na Monique akosaki Moise mais a eu raison donc finalement on n'arrive pas à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe yango tokomekana nous avant comment on s'est présenté pour que baye bosus madame uza yoza maître principal il y a dossier na habité souki Oui, merci d'abord dans l'invitation à Bino. Voilà, merci. Naye s'est présenté, peut-être dans une Bakwa Kobanda s'est présenté officiellement dans la chaîne à Bino. Nazali maître Doulimon Touloulou, Nazali avocat, Nazali leader d'opinion aussi, Batpaïbi Ngamuke Baïbi, et Nazali encadré aussi à jeunesse. Voilà Naye Nazali. Alors, la question yo tuninga tout à l'heure, il y a qu'à répondre yo Mbalamoko. Et puis ça yo qui est blocage moko izate. Bazwaka raison liboso ya tribunal, bazaka condamné liboso ya tribunal. Principe moko ya droit onga na yebi ezali koloba toute personne demeure innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal et non par des réseaux sociaux, encore moins par des parleurs. Na bato ba mesana kolobaka pamba. Donc tous allez kolukato s'encheminer vers juge naturel ya baonyo so bafunda maki pour permettre biso to kende ko présenter ba prétention, ko présenter ba moyens de défense et aussi ko ba ko affiter ba armes pour permettre à ce que to otobaka il faut en découdre devant le tribunal. Comme ça permettre à ce que le tribunal va kozonga sa moto na droit na. Donc voilà ce que je peux déjà vous dire. Aussi, nous sommes un nouveau collectif, voilà, ancien collectif, Boébignon sur les kaki. Nous avons des détails. Boébignon sur les kaki, Boébignon c'est pas ça qui. Écoutez, nous sommes des nouveaux collectifs. Nazali principalité.
mais naza na kati ya collectif principal azali azotalanga d'ailleurs ndenge aza bozomonanga aza na ye mais biso to na kati ya collectif et to bandi kozwa d'abord parce que on a besoin de toyeba moto oyo azali neti koyeba dossier oyo mingi koleka ezali oyo azali lelo na prison maître Doli Mwanza azali lelo na prison c'est tokoki ko considérer déjà comme étant élément essentiel na kati ya collectif oyo itikalaki toujours na relation confiance client avocat na Eliane donc ye wana za na prison kasela ne tienne na ba élément oyo tozana ngo déjà na maboko na ba élément oyo tozali ko sangama tozali ko kangama déjà on peut assurer que même l'obiso qui bakambo ibandi to bengi audience et qui va fixer dossier on peut répondre déjà dans les éléments où ils sont déjà disponibles. Et en plus, parquet peso sala musala naye parce que c'est questionné goya. Parquet peso sala musala naye. Ils ont mis la maître. Donc apparemment musala ngo eko zo attend tout monde de Mukuna lelo e malamu ba bengie ba mukamate. Mais pour nani Moise Mbiye azali to banini kozoyer ça demande quoi? Ils ont senga boke na ba procédure boke ndenge nini parce que toujours comprendre tes dossiers en fait. Vous savez, Toro Kiningana yo maladie mo comme palu et pas à un médecin. Nzoto ba organisme na biso za ndenge mo côté. Donc c'est que moto na moto ko zoa o yaye produit ba ko pesa et ko correspondre na o yaye posologie pesa li ba ko meka taille na yo ba meki fito ba meka poids na yo ba ko tala bino yo pesa e gramme bo pesa. Donc pendant le banani pour soit tribunal to le biso ya parquet dossier nyon se kokana kat. Mais dossier nyon se za na ndenge moko ba traitaka yango te. Dossier nyon se za na ndenge moko ya ba sala ba projeter. Donc il faut aller tranquille. Biso jusqu'à ton confiance en la justice. Oui, tu es batu mingi ba se plaindre, batu mingi ba lobby. Nous ne sommes qu'un nouveau collectif d'avocats toyé. Tout allez ko bon sabilo ko na biso nyos. Donc nous si le parquet nous dit que lobby n'a fixé dossier, tout soit le parquet lobby que n'en a besoin sous une procédure. On va venir avec ce que nous avons comme élément, nous allons venir. Et ceux qui parlent lobby que lobby paie les 25 mai, pas lobby que les 25 mai. Car Mikolo a besoin de 25 mai. Pour les 25 mai du Kamboyali. On va venir avec ce que nous avons comme élément. Et surtout qu'il y a un cadre, il y a un dossier répressif. Parquet peut avoir un élément, bien que le parquet instruit à charge et à décharge. Parquet est mort à Ibini. Donc il y a que les gens soient calmes, palpitent les arrêtés, topé sa confiance dans la justice, topé sa confiance, topé sa justice. Justice, au cas où vous avez oui, kangaki X, oui, kangaki Y. Kaka yango bano kangaka ba Z, ba A, ba B na ba ni supposé tranquille. Maître, différence ni au sala justice ya kala na justice oyo sala musala mikolo yo na oya kala. Yo différence ni moni na kata justice wana. Vous savez, aujourd'hui nous avons une innovation. Innovation à l'île. D'abord, nous avons le contact facile autour dans cadre de la communication moins cher. Autour des réseaux sociaux. Voilà. Réseaux sociaux facilité biso la tâche. Au lieu que $1, une minute ko benga Europe c'est $5. Mais les lots une minute ko benga Europe combien? Plusieurs minutes ko benga na $1 méga activé. Donc et permettre biso nous allons vraiment interconnecter, interchange, comme soit facilité interaction. Vous comprenez? Les lots li kamisa misiko Australie baebi quelqu'un et ça milieu. L'autre un avantage on a le et deuxième avantage on a benga toujours l'opiniocratie, c'est-à-dire opinion ya batu c'est-à-dire qu'on pèse na ba décision en boka. C'est comme aux États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis ton en France, yo dirigeant au salaire té. So salaire ceux qui a opinion nationale les a informés. Ba télémélio mystique. Donc l'élopé opiniocratie et télémi. Opinion ya batu. Auto benga ba fait des sociétés. Likamo et salami. Kalelaki ne na pese exemple tout dans son ande konangao kalelaki mwana mutu moko au placer mboka a tuti batu bakufi roulage aye boji mwana wana mo a tuti batu bo pesi raison bo lobi a tuta ineka batu bakufi ne bazana faute mais lelo komi mwana ko répondre papa ko répondre quelle que soit qualité na yo quelle que soit statut na yo ça c'est déjà une différence mais na eloko tika na ngo yani to pesa ba moyen na justice ba moyen et puis to pesa ba autant. Ce que je demande à nous, c'est quoi? Totika kotia justice pression populaire. Totika pe kotia justice pression ya ba autorité. Totika justice à musana ngo. Bomo na musala mo kitoko. Si le maître Doli solution ezate bakangie jusqu'à présent pour nanine. Mbebani ya o asalaki jusqu'à présent kobimezalité azaka na makala. Akozala kuna bakatele déjà to koyebate situation na ndenge koleka. Bon, omoni ndenge na landi annonce mo esalami ya sikoyo ke justice comme droit et justice comme science
il faut que ça la différenciation parce que justice comme vous avez oh il ça dans le cadre de la procédure et au pays lobby que quand un dossier se trouve être dans beaucoup il y a n'engagé déjà wana na phase to bengi phase inquisitoriale et ça ko sengi pas na biso to za na auto benga instructions secrètes donc c'est pas entrer dans les détails sauf que bah oui ko présenter biso raison ni bakangeli mutu parce que l'arrestation est une exception tandis que la liberté vraiment un principe. Donc, ce qu'on mutu même parquet va payer obligation, il y a motiver, ça a une certaine motivation sous forme de justification. Alors batina nini akangi kingandi atiki X. Wana obligation à parquet. Alors selon présentation il y a map où il peut savoir qu'il y a un rapport à map il peut savoir qu'il mettre Doli. Semble-t-il, il a tenu des propos, semble-t-il. Il a tenu des propos discourtoires envers Batou. Maître Naka Kaote, tu dis qu'il y a droit réseaux sociaux na niveau Mbiye l'État a reconnaître YouTube té. Maître peut-être alobaki na nzela YouTube, ni na maître moko na yamaki l'autre fois alobaki que YouTube l'État reconnaître on a té mais maître alobaki on a nzela YouTube. Boni bakoki ko kangaye, moins de quelque part tu dois comprendre té et puis ce qui est réellement que ça là qui m'a bé. Et c'est ngeli basambi ça y est ceux qui droit ezali à fouti ba mande na ya ba tikiye parce que azana musala o ezo zelaye au moins que non tant ba kangi ba bomi dossier oyo ezaki principal ya mwana mboka Moise Mbiye au moins que nazo na kama lobati po otuni question te pesinga vraiment eloko yo loba o ba tu va comprendre moi ba tu va comprendre nga en tout cas na lobi souté mais toutefois ba tu va comprendre et là on sepela Congo nde yango ba ndeko na ba et là on sepela mikolo nde opinion ya bato ekomi ko peser ka nebo kanisa ka malamu wana po kalela kinde yo nanga ba jeune to ba jeune hein bato ba nti ba mpaka mona basuki ya pembe ote bien que na tiena nga tentite ne ba musuba chaka mais ngai tsuki ya pembe naturel mais to ba jeune donc kala il faut to ça addition yo kumisaka Bering ngana kumisaka Évêque yo kumisaka Wera ngana kumisaka Jibi yo kumisaka Real de Madrid ngana kumisaka Barça to ko banda discussion na 7h3 to aussi ça on a 7h4 ya jour isolé mais lelo to bani ko réfléchir makambo mboka to bani ko sala ba analyse makambo mboka non na CP na Congo yana maturité na biso comme musika c'est ainsi on ba décider ba no banga biso tango yo sesi meeting bo ningo kosa biso yo soko tele bi non oyo kosi tala loi le biboy au moins il a force force à peuple nezana instruction to kopesa peuple donc merci mingi ndengo comprendre merci mingi ndengo sali ba conclusion na moni netinga vraiment faut na bengo siko peut-être monsieur maître journaliste soutien. Bon maître lelo yo tomoni Eliane agoluka droit légitime naye objectif ya Eliane ezani nyo près ya Moise Mbiye akoluka nini libala to pe akoluka mbongo parce que jusqu'à présent to koyeba te Eliane azaka ka balu pa pesi ba droit naye ba droit ba to yoka ki pe l'autre fois gazwaki moi musolo moi muke mais sikoyo to koyeba te objectif na bino ezani ni pe netambo ko samba boko senga nini bana mboka ba yeba ba comprendre réellement but na bino to objectif na bino pene ya Moise Mbiye bon a souffrir le rôle à mon moka évêque le moment la mboka na pesi mo bon ce qui est vrai tant to kindaka na ba tribunal ezaka ateke na ke na tribunal pour client nanga azaki na tort comme na raison té to client nanga azaki na raison carrément fois comme na tort té wana za sous justice té mais au moins la justice na forme balance chakuna ngape na chakuto siko ya do chakuto yo bino bozo ngata chakuto yo osoma pas pour ali siko justice za sous justice té c'est que tu perds le sens pour ni toujours représenter justice na forme balance c'est ça le vrai problème. Donc le monde tellement tout comme il s'est divisé et puis tout comme il divisé par deux. Côté ba santu, côté yo ba kadia pemba. Côté ba démon, côté ba ange. Côté ba tomalamu, côté ba tomabe. Yango moni mboka zo tambo maté. Non, na pesa toujours le CCO. Mais tout ce to ba ngo, to ba profondeur la Bible. Place na mona la Bible c'est vraiment parole inspirée de Dieu yango. Ils ont pesa biso masisi. Ba sacrificateur baza banani baza ba évêque lelo ba pasteur lelo ba monseigneur ba abbé ba diacre banani ba sacrificateur akala ba yeli Yesu mwasi ba na Yesu mwasi o to kangi na adultère selon loi juive et le biboui soki ba kangi mwasi na adultère moto moko nde akangaka
moto ya kokanga fazwa libanga abanda ko bamba liboso po ba ko lapider moi sur la fois kufa po makila na ye eko epa ya moto nyonso te oya kosimba libanga bamba ye oyo amonaki liboso comme témoin azwa libanga bamba juif basalaka ndenge wana bazala kosalaka ndenge wana kala donc une femme adultère fois azala kaka lapider sorne yango wana bagrand sacrificateur bamemeli yesu mwasi oyo azali mwasi tobengi mwasi oyo azali mwasi adultère batuni yesu yo olobi nini yesu azwi kaka mibeko na bango abongisi yango voilà pourquoi yesu ayaki kosala nini ayaki koparfaire baloi mosusu tozomona donc tozwa totia yesu na mitema na biso po aparfait lobi nga na okoma paster so na sisi mamonaki avocat tozwa yesu lelo tomema ye aparfaire makanisi na biso ya mabe yesu atuni bango oui loi na bino elobi fo bamama banga yesu ayebaki loi wana abi ok siko oyo nanu na bino nyonso boza wana asala nanu lisumu nyonso te azwa libanga liboso ya bamba ndeko nanga peuple nango comprendre bazonga yo nanga peuple mais na bapaster tozwa exemple wana na bapaster bakimaki bazongaki conscience iliranzaki bamba e na suka yesu ayebisi mwasi nani wapi bato baza kofunda yo lelo bato bazofunda eliani baza ebele bato bazofunda ye baza ebele mais na bato bazofunda ye wana musantu nazomona ye te non biso noto bato masumu toza na tendance à komikisa ici nous ne voulons pas tout diaboliser bato mais ici nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement voilà. Et pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, il y a un parquet na parquet. Tant que na parquet a zo sala banquette. Tant que parquet a zo sala banquette, toti ka parquet a sala musala na ye. Mabeza wapi. Moto na mutawape sa couleur na ndeye na ye. Ya nzambe alobika ke o nyonso ibatamaki. Eko bimaka nzo na mpoisa. Eko bimaka na mpoisa tala o eza tango nzambe. Biloko mingi ko bima o binu boko kamwa. Et mutu moko alobaki ke soki moto nyonso amonaka makambo oyo moto akaniselaka ye mabe na motema mbele moto afandaka na motu te moto alobi yango kofi donc yo soko okaniselanga mabe nzambe asaliki na mona yango te toza alaise nga na yo ozo comprendre yo ozokaniselanga mabe ndenge oza boye mofani okaniselanga mabe mais moyen na mona yango eza te nzambe aprotéger relation ya nga na yo nga mpe na okaniselo mabe yo mpe moyen mona yango eza te nzambe aprotéger relation ya nga na yo. Mais imaginez que Nzamba fongola biso misto bana komona ke oh yozo kanitanga c'est fini mboka we baby yango to biki maka musu za ko bata me ko maka un jour na poisa ici je ne voudrais pas na charger bato na rôle ko charger bato te parking de ko charger parking de ko décharger botika dossier ou kimia même ba oba osama kama Mukuna je leur demande ba musu to ko sala mobulu ni busa bato asala mobulu na tango ya nini ya oba kangaki kamere akenda mona mama Denise baksali mobulu tango bakangi kamere na ouest na est. Après babisi kamere basali mobulu bazopanza biloko na Bukavu etotika kamere batiki oh bosala na bino bosala so ngala kofongola bino tunzela bosala bokosala ngo boyi bokota kota fleuve botamona na fleuve bosala yango bosala ça ne change rien botika oya lingi Mukuna atika Mukuna a se défendre te mais Mukuna ba charger ye apesa position na ye ngala zaka ne sengo mingi bafundanga soko fundinga na koya kotuna yonde la kisanga ba preuve kosenga ngate muto fundinga na lakisa ba preuve yonde lakisa ba preuve botika Mukuna ba mema ba preuve po Mukuna bala yango wana eza ko idée yango na biona kaya Denise ya Eliane botika dossier oyo botika yango après avoir kolia mbongo ya Moise Mbiye ko wanga nango après bon tokene na possibilité wana franchement ngai na lie mbongo na yo tala obiso ko lie mbongo muto eza neti Jida qui n'a pas de bon à tekela Yesu et simbakate. Est-ce que vous comprenez le cambote? Et ça le cambo ils allaient ba loka yango ndengwana. Lelo messia azobeta na mabuilu. So ki messia azumbonga mabuilu allié. Poto yango messia o tiabité. Et loko nizaka na subconscient ya mutu tala. Nzamba mystique nzamba na makamuna sala. Alors lelo yo mona mwasi wana ali ya mbongo. Ya moto azofunda na ale anda soko luka bavoka mususu. To banda soko funda kaka na dossier wana mbongo so liaki. Et puis Mouto baliaki mbongo pa fa ene pi ah dekolanga lelo Moise Mbiye alobi abengi avant bo samba asengi pardon apesi mwa kanyaka pour te dossier là wana zo informer nga ou bien alobi na pesi exemple exemple alors il y a exemple so ils ont exemple tika na monde ba exemple tolingi to ko dans monde réalité aloki kimia est-ce que vous comprenez tout le monde a monde ya ba exemple na monde ya ba futilité na ba monde peut-être ba soki na ba soki banante to ko dans monde réel to dans monde réel moi je suis dans le monde réel ozo me manga na monde soki ozo me manga na monde ya si je savais ozo me manga na monde ya peut-être na monde ya si non moi je suis dans le monde réel
Donc là, on va maintenant commencer à parler dans le monde réel. On trouve des solutions concrètes dans le monde réel et puis on avance. Point, c'est tout. Ici, on ne veut pas vous croire. Quand vous allez dire que Dengue Zabouye, eh ben pesa ki mbongo. Oh nous sommes moni ka pesa ki mbongo. Et que mbongo on musala ba sala ita réclamango na ba voix nyonso. Donc boza la calme. Et puis en ce moment-là, bo bimisa chikoyo pasteur ngani neti corrompu et corrupteur. Non. On a pessoa nga passer na Hollande la batuana. So nga na Hollande la bino. Batuana bazana ni. Oh non kinganda lobike kinganda pesa ki mbongo. Bon nana lobi ndengona oh X allez X. Imputation dommageable parce que yo lobi nga na simbongo. Or mona nga na simbongo te apesi pe mbongo te. Botika mona nga ni tranquille non? Botika mona nga ni tranquille. En même temps pe botika mona nga ni akoto pe tranquille. Mais maître na bandi tour yo image à Eliane n'est pas na binoté parce que il y a le cas sous aka longo la bino acha ba maître avocat mususu po Eliane alobaki tala ngai boninga na sa yo ka master tika na kata na ngai so longo linga dossier na plier bagage na ki et so na plier bagage na ki na munoko pe na plier yango c'est comme ça on se comporte pour ba preuve non est-ce que vous comprenez ngai tala toi mobali nde oza na basi mso vivana bango kala boboyana so kutana nzela yebisa ba tukala mo so boyana boyisa ndengona eza ndengona so ibasi nzo waniko mabeno so mona pa mibali mibali so waniko bakasi mukile bebiti tika bilo musubomba katala d'ailleurs na sepe mutawa filmer so mona mwasi aoseka kutu tena tika soki ba preuve wana eza so pas na bino tika bilo ko za mala mutemi ndeko na ngai tika bilo wana tala so dans secret mutu bomba surtout misabi so do prêter sema ngwana ya secret professionnel entre nous soit dit ngai soki ne toza bona or bango lelo bokanga pona milibino bokanga so ingana Eliane relation za sous bien te Kabi que on mettre nous na confiance na oté. Quand j'ai pris bagage na ma bouche j'ai pris. So tout na kama na micro na boaki. Na obo ya micro mi balemba. Po ya liboso o tuninga na boaki micro. Na biso micro mususu. Wana boaki. Donc voilà comment nous devons nous comporter. Vous allez remarquer il y aura moins de problèmes. Oh koto boaka. Donc dossier au photo landela makasi to tiki. Moi j'ai pas le temps. Moi franchement, je m'excuse avec tout le respect na pesa ba journaliste, na ba respect na pesa ba o bala naranga, je m'excuse na lobi que j'ai pas le temps. Voilà, merci maître. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Merci Clarisse Witch pour la réalisation de cette émission. Merci à Yves Lomba pour l'assistance. Merci à tout le monde qui aime bien cette émission Police de Star. Maître le baso kezani ni mbote na bato banana biso. Na mutu na pe na tuna gité okoyi koloba. Bato bazé belé oyo ngana ko pesa mbote so na pesité. So na pesité vous avez problème makasi pona nga. Yango pona éviter ndé ba problème na bato na ko rater ko pesa mbote na pesi bino tout mbote. Alors question yo tuna nga oyo na répondre té oyo pe yo tunité zaka moko. Est-ce que vous ba ka musala avocat? Na bien so ba musala avocat. Musala avocat eza ndengi mukuna musala Yesu. Yesu ba moni na mona moka mwasi au chemba parfum. Judas ala ki on a regretté abi parfum oyo. Yesu ba moni na basi na ba collecteur d'impôts ba lelo ba vena so ça na DG na ba petit na ba ça na DG mitia malamu ba collecteur d'impôts akala tanga César rendre César c'est que César il y a problème. Donc Yesu ba masa ni bangwana zo so na bango. Jassé na so zaché zo na lié pas na yo. Bato abi zaché, moi na nzaba il est pas zaché. Bato abi moyen. Donc biso to ba collègue, ba confrère à Yesu. En tout cas, aucun avocat va te dire qu'il y a un dossier qui a malamu to ya mabete. Dossier yaka en âme et conscience. Et quand nous défendons même les criminels, to kene ko yebisa ba juge, soit criminel nga commissaire nga est sainté. To kene ça juge na memeli yo client nga ba memi pa na yo na landi. Po yo sanctionner ndenge mibeko esengi. Comme ça qu'on ait libanda miséricorde côté. Mais toi, dans le ministère public, celui-là, où azali mutozo protéger la société, il y aura toujours maximum. Il y a peine. Parce qu'il y a minimum na maximum. Il y aura toujours l'école. Aucun ministère public a dit OK, monsieur le président, sanctionné na 1 mois pendant qu'il va prévoir maximum 20 ans. Non, ils ont dit bango ki na l'école. Alors tina ya fokande ayaka po akota na katikati. Abenda bango ba kitamwa na sanction asi. Rôle na biso ngwana. Parce qu'aujourd'hui nous sommes devenus comme so memi ko alandi client n'est pas OPJ so ba OPJ na bino ba OPJ ya ngontango to yebisi bino ke ba OPJ bozo appena formation ata minimum ya droit zala ta graduat bozo ata ba OPJ ya graduat mais bino bozo ba OPJ mutuna secondaire atangati bola iseka ninga basala ka bani ba PVC de OPJ quand il voit un avocat pembeni ya client na ya yibaki omona ah maître na yozo côté la muyibi ngana répondre bango place yo fandi wana jour ko ya koto yo jour ozana besoin nga alamba to moni alamba pe à son âme
alamba za mettre tous les avocats mal à l'aise. Nanu habitant ou alamba za mettre na cour d'ordre militaire. Tous les avocats mal à l'aise alamba. Mais maître moko ayibisa ki zo carte nanga. Jour muso on a besoin nanga. Et effectivement, jour ba okanga lamba, a muto abengaka Monisco et ko intervenir, c'était un avocat. 2 heures du matin alamba a appelé l'avocat. Avocat bengi Monisco ko protéger alamba. Pona oyibisa bino ke lelo on a problème, on a besoin de docteur té. Mais jour coronavirus c'est ko soyo. To ko odolo ka muyembe, to ka kisone uti Madagascar. Bon on a besoin na biso tôt ou tard. Donc tika biso to sala musana biso, so pe na osala ngona za ennemi ya mutu wana te. Ya mo monta ngotuninga question si soki baluki. Ah, boya na monde ya soki, bolongo na monde ya soki, boya na monde réel. On va voir dans la mesure du possible. Parce que biso doit parmi bato to dali ba avocat conseil. Toi ba avocat problème te, avocat conseil c'est-à-dire to paie sa conseil là où il faut donner conseil. Mais ceux qui te montrent qu'il y a intérêt à payer sa conseil ça sur toi qui pas juge net tu dois tout ça net déterminé, toi qui n'est pas juge. Comme ça juge akatali kama on bala moko. Mais oya kolobaki oya kingandi basali liboso, ya kingandi mso ça la pété. Motonio ça sera traité par docteur na lolenge moko te. À chacun c'est mutuna ordonnance naï. Merci mon amboka Nabandi, merci Mingi. Merci à Jeff Kalombo, hein? Jeff Kalombo depuis Israël. Merci à Gladys Ndoka, hein? La femme légitime. Merci à Lydie Munta, ma mère double, à mes enfants. Moi et vous, on se retrouve comme ça demain pour un tout nouveau numéro. Merci Clarisse Wechi, babi caméra woman, na pesio ba mote belé place aux Ali. Merci beaucoup. Bye. Aïbo Katati.